Bandeko, situation ya GoFax eza makambo internet kaka te. Au contraire, eza penza makambo ebele ya vie normale. Eza likambo ya kosala nango maseki te. Eza pe likambo te ke bozelaka papa Roboye alobi te GoFax kala te azobimane. Te GoFax mutu aza na dossier na ye abelaki. Non. Toza na parquet alimete te. Toza pe na makambo ba bureau te. Toza pe na Congo te, na Afrique noire te. Toza na Maghreb, na Maroc. Donc tozango sérieux. Foko tchana mutu ya Yuda ache GoFax ne sika ya pasi. Oui, aza ne sika ya pasi. Muta kosa bino teke aza ne sika ya esengo. Oya kolobano aza ne sika esengo to ayebi te. To azoluka akalme mokili. To azoluka yemoka yebi oya koluka na motema na ye. Mais GoFax bel et bien aza esika ya pasi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, mutu azali kaka moko oyo atie GoFax ne sika pasi ya Yuda. Eza likambo mosusu te. Ya Yuda aza na ba raison na ye oyo ye moko koloba tina tie GoFax ne sika ya pasi. Eza teke ya Yuda aya koloba na biso ye babongisi aretiraki plainte. Non. Oyo tu ezoleka ya Yuda ebaki ekoleka bongo. Akalikilaki yango ndenge abanda kokalikile kaka mbongo ya parakuka. Ya Yuda aza na intérêt bénéfice. Tango GoFax akosouffrir ndenge chroniqueur to chroniqueuse moko asouffra te. Tango GoFax akobima akoloba ndenge lekaki na lubwaku nyonso wana ekosala ya Yuda lokumu. Awi, nakanisa bozolanda langage na ye mutambongo aza moningano te. Akolinga akorige bafali balekra mopao kombo na ye evanda lisusu bien toujours na nzela ya Karine Mokonzi. Bandeko soki bolandi ba chaîne tu oyo bazoloba pona ya Yuda bazoloba ndengeni omonia Karine makambo luki na mwana bato. Donc on dirait Karine mutu aluki makambo. Non. Makambo bandaki na mutu ya Yuda oyo Angleterre ye mutabengaki pa ya mwana suka sa vimpi pingila. Ye moko ya Yuda azaki conscient to pelisi moto. Pe ye moko ya Yuda abimi na internet alobike autogangela ndeko wana.
donc ntango wana Karine aza te azokipe eloko moko te. Karine aza kaka bakutanaki na ya Yuda basololaki esili. Karine makambo tu ya Yuda azotiango kutuka te, aza na makambo ebele akokipe. Henrietta mobali na ye, mama na ye, déménagement via sika libala tale boketama eboka makambo na la Chine na ye. Sikoya kotia ya Yuda ni sika nini? Mais makelele wana eza na tina te, o eza na tina logique des choses. Gofax aza ne sika ya pasi mutatie ya Yuda. Mutabandaki makambo yo toujours ya Yuda. Eza bongo ye moko reconnaître tango pourtant alobaki na mutune ya Angleterre, donc alobaki po bayebi eloko basalaki. Alors Gofax bisika zali foko ye bango bakendaki ne na mbila soki abimite lelo, donc akokozala na garde à vue te, fo azala na lubwaku. Soki aza na lubwaku elakisi nanu asambi te. Donc batindi ye na procureur ou na juge, me batindi ye po akokovanda na garde à vue te, po bato bavandaka na garde à vue te. Kuna eza na mbetu ya libanga, kuna ezali mpo na kotransfere bato. Na lubwaku nde eza na condition ya bien mpo na kolala par rapport ya garde à vue. Alors Gofax aza na lubwaku. Siko na lubwaku yango ata eza na condition ya bien ya kovivre par rapport ya garde à vue, mais ezali bisika moko ya pasi. Nayokaki bato ebele balobi kuna bandeko na biso oya Maroc bali mitema mabe bakosala soki ndenge nini. Bandeko na lubwaku ekipaka te. Na lubwaku oyo aza yuma bakomatela ye, oyo azali fragile bakonionga ye. Siko na lubwaku ya Maroc fo koyeba bango bien ntango mosusu boyebi te. D'avance boloba te papa robo oyebelango wapi. Ngaza na tina na tuna baleni te. Naza pe na tina na tuna n'importe quel mutu te, même ye moko ya Yuda, mpo na koyeba bacondition ya lubwaku ya Maroc na koyeba bango kaka na internet, na koyeba bango na kosolola na bamaroke, na koyeba bango na kosolola na babelge oyo babeta lubwaku kuna. Bapeti ebele awa babetaka lubwaku mpo na marijuana na Maroc. Baafricain bele babetaka pe mpo na basan papier na biloko mosusu ya mike mike basali. Alors mpo na koyeba lubwaku ya Maroc naza vraiment na tina te. Na benga Ransi Luzolo ndenge ni makambo ezokende, position nini mpo ye moko ayebi eloko ezoleka na lubwaku te. Mpo na kende kutu pire, même avocat ya Gofax soki aza na avocat deja ayebi te oyo ezoleka kuna. Mais Gofax ayebi ke oui fo apangusa mabele. Ah oui, fo apangusa chambre bakolala. Gofax ayebi chambre eza ya kotonda. Ayebi du lundi te dimanche baza toujours enfermé. Ayebi ke polia bien yo moko fo sombaka na biloko mosusu kuna bakopia biloko akolia. Akolia na ye koleka ntango mosusu moto aza na Afrique, me ye ana Maroc.
Gofax ayebi kuna oki mutu passe bakopia okis mais pozala bien bakis yo moko fosomba traitement na yo bako traité mais pozala bien yo moko fo mi traité bandeko lobwaku ya Maroc wana bakondition wana ekipe loposo te ekipe mututu aza na lobwaku devant caméra bakoloba topiaka bango edibo bomoni mpe bapie biloko toza mpe na pharmacie mpo na kisi bomoni mpe me kokoka te ekosenga kutu te na makambo oyo oza nango bana tu bautaka awa na bagene na bapapa baza na lubwaku kuna mpo na lubwaku wana baétranger bazali kaka bato mwindu te bato mwindu kutu baza ya kokonte bato ya liboso bango moko bamaroke olandi baeuropéen mingi baza kuna na kati ya lubwaku wana bato mpe bazomona mine étoile eza africain kaka te na bano bakoti sika na bapapa bamaroke bango moko akoti azomona mine étoile azomituna bato na moni awa bauti na planète nini bato aboye bazalaka kaka azomona ke oyo eza monde mosusu etanke bato baokota lubwaku na libanda mpe batimba akoti mpe lubwaku mpo na makambo na ye moko mpo na eyoma ye moko alingaki mpo na makambo oyo asinyaki Gofax akoti mpo ya yuda moto alingi atie na difficulté na baraison oyo ye moko ayebi eza na kati ya motema na ye moto moko te ayebi yango parmi baraison yango alingi asala kimonene alingi te Gofax akufa na lubwaku malingi asouffrir ntango akobima kombo na ye ekomama na monde ya bachroniqueur bachroniqueuse moto abeta fimbu koleka ya yuda aza te donc bafali bakolanda ye ya yuda na bakonzi bakolanda ye ya yuda ezosala ye honneur fier yango azobandela moto mbongo aza moninga na yo te Gofax oridikilisaki nga fukama ye mpo ozala ridikilize Gofax bakomi na commentaire natika yo te eske ye commentaire ekokotinda ye atya motu na esika pasi non nsima nango baleine aza ya biso mais moi je m'en fous ntango nga nasalaka analyse mama yuda ana likambo te ya retire ya ye makambo oyo etikali eza nde makambo ya papier bien sûr ayebaki no ayebaki aplanifie yango bien bokokoma ti kuna ntango akokoma kuna oyo aye afa alongola nango mpo soko aretire nde mpe plainte te bakokanga na bango ye te donc so Gofax azalaki na mikanda na nord na makambo wana balingaki bakanga na bango Gofax te tout d'abord balubwaku na bango sur 200 mètres carrés ou bien sur 300 mètres carrés eza na plus de 400 personnes sikoyo bakende zwa makambo ya motu moko awuti na pays étranger aye mpe makambo yango nini internet wana eza ozotumbola roi no ozotumbola roi 6 olingi otya yo niveau moko na roi coup de sabot do ya yuda aza conscient ayebaki condition ya Gofax kote mikanda ayebaki nakomeme ti kuna
na sukoli maboko. Pas comme Pilato, na sukoli maboko, etant que Yuda. Yaya yaba Yuda. Pandeko, go fax. Même cagnotte o echami. Eza eloko moko, mbala moko te kena bavoka. Eza pe eloko moko te, mbala moko, basombeli go fax eloko balingi. Surtout, eza kutu mbongo moko te, ateze belé, bakabolango, en 3 parties mosusu, ya Rancé Luzolo, parti mosusu ya Baleine, sima parti mosusu ya makamba go fax. Non. Bango moko mikolo mbongo bayebeli ba osala. Mais mutu oyo azana besoin ya attention ki mukola kobima eza go fax. Pe makambo nano ebandi te. Ta moso mukolo bakosambise babimisie. Po eza makambo ya papier. Go fax abomi mutu te. Go fax ateki ndoki te. Go fax ateki ndunda te. Go fax ali honnête étudiant. Asilisi betidi na ye, condition mboka ezalaka mwa bien par rapport à Congo avandi. Po aluka atonga vi na ye. Donc, juge ayebi yango. Akoyeba yango ata ayebi te. Avocat akodefendre na bongo. Mais dernier mot ezakaka tango go fax akobima libanda. Spéculation mokote eza réel. Maloba mokote ekolobama eza réel. Même garde ya lubwaku alobi makambo ezoleka kuna akosio. Même mbila oyo bokende ko déposer dossier soka lobino makambo ezoleka kuna akosio. Akokoza na connaissance ya makambo ezoleka kuna makobomba ya mabe akoloba ya malamu. Kuna oko nettoyer chambre na bino, oko sala mbeto, voire même na loki elakisi elamba moka salite ozo pangusa na mabele boye yo ozo kamuna ndenge bakamuna eza te na aspirateur na babiloko to kombolaka non kuna pe yali mais yo na chambre na bino voire même na couloir botambulaka bato ya sika bango baosala ezokipe te oza moto mwindu ezokipe te oza marocain ezokipe pe te oza européen oye sika okuti badoyen bapasaka ta na bango na kosala pompage komembe pende kobeta bacoup de tête na mire koyeba banani bato ya sika banani bakoma umela banani bakobima avant bakotika biso banani bakende yoka bilenge ya libanda biso tokokontinue toujours. Alors bato wana baza wana te mpona kobenga moto grand frère to petit frère baza wana te po yo nde olakisa bango yo priaka yo mwana malamu non soki mpo ningo olakisa oza mwana mabe alors zala na capacité oyo ekolakisaki wi ozo mérite respect awa zala nango sire parce que bango bamaîtrisa kuna donc Gofax aza na esika ya bien te Gofax aza na esika ya bien te nazolinga koimagine ndenge lobwako wana te donc bandeko na lubwaku nyonso ya mokili même oyo na bakondition bien
eza na bakolo nango na balide pe basololaka yozoyeba te bazosekso mpe bapio mpe gentil moko mpe ekopia confiance me mpo batidi yo bien bapeso eloko elengi to basignale mokonzi na bango keba moto oyo azokɔta na gentil na biso ye mpe azobinisa biso tozala vraiment ekenge pouvoir ekoki change mpo baoyo tu tomonela wana mpo ntango ya kopia biso leson baoyo tu tomonela baokende nsima na ye balobi tozwi gangi ya sika c'est ça lobwaku bandeko lobwaku nayebi me nakodetaye bino ndenge nayebeli yango te nayebi okomona mpenza igangi akokozala ne mpe mwana moke aza ne mokolo te to akokozala mokolo me ye moto azokontrole otie mpe ka te otia kaka ka ntango akolia ntango akosukula ntango akotambola na bato baza kosoane hermo na litoi na oyo baozala pembeni na ye place akokomprendre wana aza moto amoke te awa donc Gofax nano abeti 7 jours te akoti na sante na ye autaki nango libanda moralement azali neutralisé troublé vexé tourmenté azosouffrir physiquement inutile na expliqué mpo nga mpe na ya kuna te ye moto ya kuna me likambo ya malamu eza te eza te eza te surtout na moto oyo akandango te amemaka vi ne normal mpo moto oyo amemaka vi na ye na baeyoma na basopa kundungu na position nyonso alingi meme ya mawashi ye ata kuti lubwaku na dire nini akoyeba ezali nzela oyo ya ngai eza nzela na pona lelo nde nazovivre yango tika nakembisa esprit to bakembisanga esprit lisusu eza bongo donc likambo ya Gofax aza mwana mutu aza na baboti na ye aza na bandeko na ye aza na bakamarade na ye aza mpe na fiancé aza na makambo ebele donc makambo na ezali termus ya tia moto te omela ngo na moto wana to ozela malile kita to ozela mwa moto ekoma moke non eya tia moto te eza mpe kafe te même pas kafe matanga eza réalité Gofax azali esika oyo asengelaki azala te Gofax azali esika moto akokotia kaka wana fo azala na kombo moko kaka yuda ya yuda yaya ya bayuda nyonso likambo eyali mosusu te eza bien carré eyali mpenza kitoko epo ezali clair na oyo atie Gofax aza kaka moko ya yuda mpe ayebi yango akalikilaki yango bien très bien bato tu wana bazali guide mutu tu nalobi mutu moko te tu baza guide na ya yuda mpo na bakisa lisusu mutu aleki ya yuda na autorité aza te nalobi na mutu tu aza penepene na ye ezala oyo ye ezala oyo ye te mutu tu ya yuda aleki bango na autorité aza koniata bango lokola bakayance voire même azopise na mitu na bango po atia kaka
Gofax ne sikazali. Surtout a yebitina. Bakisa onga na lobi. Azwa couronne. Keyende mutakoka. YouTubers, influenceuses, chroniqueurs, to chroniqueuses, na kati internet. Le King Fally Ipupa ndimanga. Le Grand Mopao ndimanga. Biloba obo tikali bolenga. Tout ça moko boy. Nana bolenga. Bandaez. Bandeko Gofax azali esika ya pasi. Bozolanda no? Bozolanda ngo bien no? À danger. Alors, ba théâtre de chez vous et de chez nous. Pour contrôler bien. Parce que ça va barder dans tous les côtés. Oya kozongo na maseki azwani na maseki. Vie zalaka na maseki te. Likambu oya somo ezalaka na maseki. Bolanda ba info oya leka te oya koleka kaka mikolo oyo. Surtout botala o mutu atiki mokili oyo atiki fufu. Oza na Espagne okomona ngo. Oza na France okomona ngo. Partout oza na monde na télévision bakolakisa bino. Bakoloba tala mobali oyo to mwasi oyo to makango oyo to voisin oyo atikisi mutu fufu. Siko landa maloba bakoloba boye bofungula matoi. En tout cas tondimaki te. En tout cas makamba boye na village na biso salamaka te. En tout cas mwana mobali oyo toyebeli na makambo mosusu. Mwana mwasi oyo toyebeli na makambo mosusu. Mais tondimaki te azala capable ya kotikisa mutu fufu. Ah oui, c'est ça la réalité. Tuna ba oyo bandeko na bango batika fufu. Bokende ka na ba Congolais. Chaque année na France, na dimite ba Congolais to bato boyebi batika fufu te. Alors, boyebi sanga combien o baloba ke tondimaki? Non. Makambo ezalaka na liseki. Liseki yango nde eza ya somo. Oyo ezalaka ya somo yango nde ekomaka liseki. Bandeko nazolobela bino na blaki te. Nazosala jete. Bozo makambo nanga o sérieux. Soko ozwango sérieux te zwango na je. Je. Esukelo pe na je. Oyo eza toli ya pete te. Toli ya maseki. Je. Via Gofax eza en difficulté. 7 jours ekozala cauchemar. Mendenga za wana nano asambi te. Ozwi avocat opie mbongo. Bien sûr avocat kozwa mbongo. Eloko azozela wana. Et puis avocat na mokolo wana azaka na dossier na bino te. Avocat aza tala na ba dossier. Surtout azotala nini avocat. Azotala oyo ekofuta ekoleka. Oyo eza likambo ekomatisa ye grade. Baye parmi bavocat minene ya Maroc. Kokanisa te avocat soko yo pie mbongo yo lingi. Olobi nga nakangi makambo ça dépend ya mbongo na. Non. Non. Namona bantuse bela. Babendi ye bakoti elubwako. Okomona bebisi 8,000 € na avocat. Enako mabete po bima rapide. Mais yo mbala liboso koti elubwako. Likambango eyebani meme na loi. Basalelaka yango 8 mois, entre 8 mois à 3 ans. Donc on s'en a pe une année, 2 ans, 3 ans. 3 ans eza limite à souk. Yo pie 8,000 € na avocat. Bobeti maboko tozo avocat makasi. To pie koto 8,000. Bravo, mbendre. À pied d'iko 8,000. C'est bon. Mais moutonga salaire combien? 3 ans.
Siko oya pia avocate. Asali 8 mois. 8 mois te mais une année à 2 mois. Il va défendre un avocat le bois. Tala, voilà mayele. Tout d'abord, ngate mna kopia mayele. Et ça nango tina YouTube, tina Google, tina ba voisin. Oba kende le bois. Tina ba avocat bango moko. Na ba émission ba avocat le kaka. Tina YouTube, tina ba télévision. Bazo expliquer kanaka ndenge ba teta. Botala ngote. Botala kano. Bolanda baka ya ba ditru. Ya ba dicho. Ya ba dipin. Ya ba di voiture. Et ça facile non? Warana poto. Na diaspora. Ou bien na système. Na kende tu na nanyo. Yem te bar makambo. Système wane zalagaga. Même warana poto. Na ketu na nanyo yem ta yebi. Bisikali bachaka ba couleur bien na voiture. Soloas. Tala. Oza devant écran. Moza mutu réel. Oza devant bongo. Moza mutu réel. Ozali na bagarre de corps. Mozali mutu réel. Papa na biso kanya matango yaki na France. Tango akotaki na restaurant. Amela café na France. Azaki na batute. Azaki na bamete te. Na bagarre de corps te. Mais po abima na café. Banani babimisaki. Na kanisa mbila ya France non? Wana réalité. Wana eza nde réalité. Pratique eza théorité. Nalobi yango tout le temps ennemi moke alaka te. Azalaka te. Nga papa robo 56 ans na libanda. Le monde est à nous nalobaka ngo bien. Natambulaka partout. Natangaka partout. Tina ba bibliothèque avant ba YouTube. Donc nayebi ebele. Bato na yeba na bango mingi na mokili baya basi. Alors, ngai basi, balobela nga makambo, koleka pasteur azoteya. Pe majorité makambo baloba. 80% ba websa nga, na makambo etali mosusu. Oya nga te, oya bango pete. Vérité. Pona vérifier yango. Siko nga moko na yebe ebele lisusu. Donc, ndenge na zolo baboye, oya kozwango na aventure, zano na aventure. Oya komona ke, aza na planète Terre, mais musika na Australie, musika ezalaka te. Pene pe eza te. Tolobi yango bien te, ya yuda komi na Maroc, avanine na sima. Ya Gofax, non? Ndenge moko ya yuda, akoza en Autriche, avanine na Porta Mpanzi, ya papa Robono. C'est ça la réalité. Théorie et la pratique. Ko bonga mape, ozala trop sûr, dimina kango. Même inga na zoloba, naza trop sûr te. Naza une expérience. Pena ba victoire, surtout ba victoire. Yango nem te sala nga bien. Elengi, sukali. Gu. Bozoka nga. Bambendre ba tout ça. Musa penza bantu sa bambendre. Oche kembe tokutananga. Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Atumusuna TikTok ya ke pato te pa je papa pato na mali. Auto sisa sokola na kikoso na biso.
Bala ba ya obo na TikTok. Bino batunza ba pam holi bino. Puis bino ba papa obo kuti déjà la ben ba ben on la salle de bain aussi sur côté ba mon chambre et tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi so kwa na ikoso boye. Oye makolo do na libanga. Mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa panga ebo silisi. Allez. O kaleso na nga na uto ni papa. Donc na yeboye. Na passé no makolo na nga. Silisi. La fille va y maman sala. Aïe na nini kaleso na nga. Aïe. Ah ouais, na kena ina ka biamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.